Bozali ebele liboso ya ba écran na bino kolanda émission bolinga kamingi na chaîne monene oiza Tamtam Congo TV bolanda biso à partir ya Europe ya Asie de partout au boza branché il y a République démocratique du Congo, pourquoi pas la Congo central et pas y plutôt enregistrer émission Oyo. Émission elle est là exactement spéciale parce que tu as un peu mon spécial. Merci na bino so boti karaté bo somba ba mega na bino bo somba ba connexion na bino pour na kozala kaka wana pour na kolanda biso na ko soutenir émission Oyo. Mingi to lingi to kota na vif des sujets pour na kopesa ba mbote partout bozali parce que yango kozela ra mingi yango quoi. Mais vous avez qu'à brancher qui m'a parce que mon collègue est mon combo spécial pour te amener mon hasard spécial. Invité Nabisu Alilo. Bonjour pasteur. Bonjour maman Marina. L'homme de prière stratégique. Oui. Et pourquoi l'homme de prière stratégique? Merci Babenga Kanga l'homme de prière stratégique parce que nous avons moko ya professeur ya école ya combat spirituel et qu'on a appelé ça parmi bakou on appelle ça na prière quand est-ce que la prière est stratégique. C'est pourquoi étudiant l'homme de prière stratégique c'est vrai il faut qu'on semble la main et zapper na balolenge musupe ya koyekola ko sambela po Bible lobi comme suba yeko balobi tamba moni ba yeko Jean Baptiste ba ko sambela mais balobi pena Yesu apprends-nous à prier donc la prière il faut pour yekola ba prière mususu voilà un peu tina ba benga nga prier l'homme de prière stratégique. L'homme de prière stratégique, comme on a passé Crispin Toto, représentant les gars, l'église, le ministère École de la foi, où ils ont répondu déjà dans le monde entier. Awa tous enregistré mission dans le Congo central, Awa qui a une mission na parmi l'église naïe où ils ont un PC. Une mission Oyo pour votre rappel toujours enregistré dans le PC. Le lot au bout de la prière stratégique. Prière stratégique, tu as une émission spéciale qui a prière stratégique. Pour nous relaxer, comment prier. Parce que au Sambela Kanayo, mais au Sambela Kanayo, mais au Sambela Kamabi. Au Sambela Kanayo, mais au Sambela ba principe. Parce que la prière, c'est un principe. Donc, tu as relaxé, bino quand on a une émission. Et on a la branché na kata Tamtam Congo TV et on a bino ou a présenté une émission Marina Nzebo, autrement dit, il y a une émission. Le lot est spécial sur la réalité des rêves, réalité des songes. Biso no stoye bitolo taka. Bon ba lota raté, papa peut expliquer biso pourquoi ba kolota tenini ba ko sala po ba banda kolota parce que au monde aime suza makambo ba kolota na parmi bandoto na bala kiso makambo ebele vina yo comprenati. Ozongo kara loenge pe mutu nini oyo betela ndoto na yo wana aime su pe mutu betela ndoto accomplir ndoto na. Na 4 émissions le yon no lingi bozala ma brancher. Ce qu'on a na télécommande, tika télécommande na place wana. Zala brancher scotché landa émission on tina suka okosepela. Papa pourquoi les songes? Merci, je crois qu'on introduit très bien les réalités de songes ou de rêves. Oui, tu es belé, tu es Christ, mais païen, tu néglige les songes. Mais je voudrais te dire, il faut être sérieux. Et l'anda émission malam, je crois que vous allez décider. Ndenge tu as libéré, tu as au moins 3 catégories à battre. Battu à liboso, baza ba oyo, balo tarate. Batandengana baza danger le corps mis tout que zanga minda et aussi accident donc on a besoin ya délivrance catégorie ya batomi balé baza bato yo balotaka mais babosanaka o sous ça danger et singeli olota mais oye bakape ko simba ya misa to za catégorie ya batu oyo balotaka mi balé le discernement na interprétation mais il faut y que akoka ko interpréter to ye ko lango nani akoki ko limbola ndoto eza asomoko très important pe na votre connaissance na lingo yisayo mutu nyonso ala la kalota to tanga na passage biblique pe faut yeba ndoto elekaka 1h05 minutes. Donc, le souka kaka na ine ato yo kinde ngolwa o butu mobimba na lotino bandana lala kitena la ele kaka 1h05 minutes. Batu ba sale science ba kokiko expliquer bino. Alors c'est pourquoi toujours texte de base
opende zo fungolela biso mingi na Job chapitre 33 verset 14 à 16 natangi na kombo na Yesu. Dieu parla cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés profondément dans leur sommeil. Alors, quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements et il met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil. Landa bien. Ah, premièrement, bazoba nzamba lobaka. Nzamba lobaka ndenge ebele. Nzambe alobaka ndenge ebele. Awa nzamba lobaka. Na liloba na nzambe, nzamba lobaka na ba oba benga ka ba voix audible, nzamba lobaka na ba exhortation na ba prédication, nzamba lobaka na ba circonstance, nzamba lobaka na ba temps. Alors wana nzamba lobaka na ndenge ebele. Mais à ce qui nous concerne, le verset 15 et l'obi, il parle par des songes. Bien-aimé, ce qui nzamba lobaka na ba noto, c'est que les photos yekola. Tout cela. Sinon, tu as makambo ebele. Et nalingo yebiso ndengo za wana mututu, oza chrétien, oza païen, nzamba sa lakisa yo destiné na yo. Asa lobela yo lobby na yo. Pona nino yebi angote dans l'ignorance. Deuxièmement, négligence. Troisièmement, trop de distractions. Donc je crois qu'en ce moment, eko fungola yo. Donc la Bible est claire. Awa nzamba lobaka na songe, alobaka pe na ba vision nocturne. Wana tangango na mukanda na Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Et pas bazo babiso tozo zwa ba vision nocturne, c'est-à-dire que par ton esprit le Seigneur peut te prendre pe atalisio makambo. Oye boma me wana zakaka mukuse ya mukuse yo kaka e na pamsuneti na nimbi na yango na ba bengi ba vision nocturne. Alors quand est-ce que Moutouazo joua balobitango alali? Bien aimé, en passant nous kakola la l'air malam nous kozaka na tango ya kolala kami parce que na kolala obanda ko joie ba message. Alors awana 4 verset 16 siko balobi na biso nini apesa ka ba avertissement. Il met les sceaux à ses instructions et zapetina mais il met les sceaux azotia nanga azotia caché elingolo banini oloti 2 fois 3 fois bandoto ezonge la kana eza significatif tato bandoto se répéta quand même ndoto alotongo lelo même nous alotongo 3 fois. Oui, eza significatif. Je crois que na bakotanga na mukanda na Genèse 41 hein ozomona Pharaon aloti ndoto ndoto wana ezongi mbala mibale na tongo azalaki mal à l'aise. Azalaki mal à l'aise alingo yeba parce que pourquoi ezongi 2 fois? Bien aimé, ezala ndoto ya nzambe, ezala bandoto ba démon. Soko moni ezongi 2 fois. Selon Betido bisoto yekoli, les choses sont déjà arrêtées dans le monde spirituel et côté sikawa na accomplissement nango. Soke zandoto malam, il faut soit à disposition. Au moins c'est quand combien ndenge marginal baki, il faut que la prière stratégique par rapport à bandoto. Donc bandoto peut faut ba prière stratégique. Oui, mais tu dois accompagner, il faut accompagner ngo. Soko accompagner ngo te, okokipe ko lota, ya kitoko mona ngo te, mbala boni même yo marina ko za bongo. Oza bandoto kitoko o lota, o la mo ki penestengo. Mais bando lota ti le loyo atakotosine. Est-ce que tu avais accompagné ça? Il nous faut des prières stratégiques par rapport à soutenir Père ou accompagner un songe pour te conquisser. Car dans le jour où Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Na kati bandoto, Satan pas beaucoup le d'ailleurs. Oh mais oui, mais na lobby tout ça na 3 sortes de bandoto. Ndoto el bosso ba bengango ba rêve divin, bandoto yanzam. Par exemple Joseph ou ya Joakiwana na Genèse 39. Ndoto nzambe ezali ndoto ya ba démon ezali ya satana. Alors différence nini entre ba ndoto nzambe na ndoto ya satan ndenge noko yeba ba ndoto ya satan ezaka na ba intimidation
olota bandoto voilà voilà wana eza bandoto ya Satan. Troisième sorte bandoto tolobi yango eza bandoto oyo babenga bandoto manteau oyo tolotaka tango yo osali musala ebele pendant la journée. Na se rappelaka histoire ya mama moko mama na pendant la journée alandi bato ya banyongo azwi te, donc regret aye alali na komi na katikati ya butu mobali azoyoka azofinga bamama na bino sobo futi banyongo na nga te bino ozomona wana eza bandoto babengi yango des songes mentaux, eza na interprétation te, eza mpe na discernement te. Donc ce que nous avons bandoto a besoin de façon pour que ça là pour bandoto ne comme malamu. Mais tout à fait moni tokoko loba enseignement to bandi eza mulai eza belé eza na ba chapitre toujours ba na généralité pour batu ba comprendre déjà que soki balandi enseignement o et ko fungola bango penza makasi. Donc eza lindongo lobi eza en profondeur. Bon, on a ça, comment quelques langages ya bandoto. Un, on a ça au babengaka les songes, il y a la destinée prophétique d'une personne. La destinée prophétique d'une personne, c'est-à-dire l'obinayo, oyo kozala, onzamba bongi saponayo. Okoki kolotango, nanya lotaka Joseph na Genèse 37, verset 5 à 11. Totangango, parce que c'est très très important. Genèse 37, verset 5 à 11. Nakotangango na kombo na Yesu yoka. Joseph y un songe et il le raconta à ses frères qu'il haïra encore davantage. Il leur dit, écoutez, ces songes que j'ai eus, nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il est haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc, dans le verset 9, il y a encore un autre songe. Il y a mis balai. C'est-à-dire, il y a un message très important. Voilà. À l'autre, voilà. À l'autre, il a mis balai. Il raconte à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir des songes. C'est-à-dire quoi? Awa est sa destinée prophétique à Joseph. Azouango nandoto, mais ebimeli mbalami balé d'une façon différente, mais la signification est en dengemoko. Il y a liboso aloti bazaki na bilanga ba banjete etelemi ya fleur oya yena 4 oya baninga ezaki 11 ezokongu mamelaye ayebisi bandeko na ye bandeko na basiliki yami bala yiko zwa sous songe ya sanza mode na 11 étoiles mais yé na 11e étoile na 4 siko mbalo expliquer ngona nani a expliquer ngo na miso tatani na bandeko ne tatana silikle mabe asilikle abi bandoto ndolo bani ngai tatano na mama no na bandeko to ya kufuka melayo mais ça qui a solo et ça qui destiné prophétique ya Joseph oyo akokoma lobi bien aimé kosakana na bandoto te nzambe akoki kolakisa ndoto oyo yoko d'avance nazoba solota oyo koma lobi alota kape olota kangope aspect mususu marina na ringo loba awa ndoto balobaka na mutu nyoso te omoni awa alobi yango bandeko ne alobi ka tata ne mais yoki ndenge ba réprimer babi est-ce que elingo loba nini wana za Rolando est-ce que ko Salem oui tozana bato bakanga ka bandoto bato ya wana ndoto no okolo ba na n'importe qui te
il faut que nous koloba et ça caractéristique Bible lobby tokotanga ngo Bible etasi nani akoki ko interpréter ndoto. OK, pona ko mela malobebelete to kotikelo malobebelete. Ba obolanda de partout no ba ka rabo tika bateki comment on dit va na misa. Ceux qui ont branché na téléphone donc tika téléphone no yoke explication o ekosunga yo na ndako ekosunga na bandoto o lota ekosunga na makambo bele o yo mona onga normal même sous nzamba lobela ko déjà yo yeba te parce que biso ebele to kanisa ka nzamba lobela ka mosai na nzambe akoki pe ko lobela akoki pe ko révéler yo papa soki to koki ko zongela nani akoki ko interpréter ndoto to nani okoki ko ebisa ndoto na yo lingo tangi na Bible yesi biso que Joseph a ebisi papa ne na bande kone mais papa na bande kone ba komi contre lui nani ko ebisa ndoto pe nani akoki ko interpréter ndoto na yo. Merci Marina. Babo santé na bandi ko pesa ba langage ya bandoto awa tuzaka bina langage moko Yinzamba koki kolobelo lobi na yo destiné prophétique na yo kobo santé eza 7 mais à tous na premier point ba question bazo poser eza poto zo ba éclaircissement à poser okoki kolobela ndoto na nani pe nani akoki kolimbolela yo ndoto. Daniel chapitre 5 verset 15 et 12 pardon. Daniel 5 verset 12 Yoka. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Bad, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Yoka loko kobendanga mingawa, balobi la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et donnera l'explication. Au monde, nani akoki kolimbola ndoto. 1. Il faut avoir un esprit supérieur. Bible le bibongo. 2. Il faut avoir na mayele. 3. Il faut avoir na mayele ya nzambe. 4. Bible le biango. La faculté d'interprétation des songes. Ozomonango. Donc la faculté d'interpréter les songes. Donc cela n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Les scientifiques, bato batanga mingi. Est-ce que ça na école moko pour na kotanga ka basonge? Non. Ezalité, preuve ezali, pharaon tanga lotek bandoto asangisaki ba scientiste, asangisaki bato mayele, mais mutu moko akokaki kozwa interprétation azalaki te. Donc école wana ezate, mais wana pesa makaka bena nzambe. Ezali camp. Nzambe apesaka mingi na batu na nzambe ba salela kaye ba rempli du Saint-Esprit et nzambe pa salela na solo mais tout à fait parce que ya ko salela ils ont batu musu ba ebisa ba homme de Dieu bandoto na bango mais bandoto bango ikoma compliqué. Ça c'est vrai yango neza grâce nankanza suki nzamba linga ki topesa ba makambo eza poto longola bekai na miso ya batu ebele l'intelligence, la connaissance, que l'interprétation n'est pas donnée à tout le monde. Il faut vraiment que bondela nzamba talisayo ba sali na nzambe ba o bazana grâce wana mpote basunga yo ko kende ko loba nyonso tenaibi kala na mon église ngana za kapenza te mais pasteur moko ayaka azalaka ko ya mingi wana na permanence. Je ne sais pas comment Wana a se confier que Panayi a tchaki que maboko apambo maboko bandoto kangama abanda ki kolota soute tant na zonga expliquer nganga mais pourquoi tu as fait ça hein, il fallait pas alors on a prié à kaponayi bandoto kungamaki donc ndango zoba ya solo il faut nzamba salo grâce na basa na nzambe ba iba biangami pe bazana likabo oyo. Donc la qualité wana o tangi et conseil tu vas ta mosali na nzambe aza mosali na nzambe ata sala ne patience mais akoki ko se retrouver na kati ba qualité wana mais oui ata mutaza mosali na nzambe te mais akoki pe akozwa grâce nzambe pese grâce à se retrouver na nina ko interpréter oui na noti ndoto langa lisusu na debisi mama nanga so papa nanga eza mabe bon nakansa to mekakotala otomoni wa Joseph Ayib Sindoto nana na bandeko na ba yinye na papa na ye papa ne pe alobi
à reprocher. Mais lorsque c'est plus la tata, on a selon Bible à l'objet, il garda les souvenirs de ses songes. C'est-à-dire, bien qu'à l'obaki bongo, ma bomba kiango, qu'on partage na papa na yo bon, ce qui passe en état d'âme, là moi, mais sinon en soi, par exemple, nous avons l'autre papa langa koufi, tozo lela, na bino na loko papa langa koufi, tu kana partager na papa na l'autre au koufi tozo lela. Oui. Signification na ngoko ko za nini? OK. Pour na yana. Soko oloti ndoto par exemple mutwaza na bo monde et que oloti a koufi. Et ça n'a pas paramètres ébélés. Soit basoko réclamer dans le monde spirituel, soit pour Koufa, soit à déjà dans la liste. Il y a Koufa, il y a Misat, soit à quoi le problème moko, à quoi perdre bilo comme Touya. Donc il y a un tout ça ali comme interprétation. Mingo yoka bongo. Oh papa, dans l'autre esprit de mort. Dans le esprit de mort, il faut qu'on compte tant sur réclamation, tant sur Nzamba Sali, à Bengue pour terme na prière, parce que situation moko koki koye la ye. Donc voilà un peu. Mutu aloti, ba Hollande mbangu pa ba soda, puis akimi, mususu bakangi, mususu bakangi ete. Les deux ndoto ko expliquer. OK. Ce que l'autre par exemple, bakulando na ba soda. Il faut y déjà que bakuluka sur le plan spirituel. Bakulukisa yo na bazuyote, mais bakulukisa soit basali la ki réunion na batu penda bomoe, ba mis de service, basali au réunion soit pour longwa musala, soit pour continuer makambo, soit occuper ko l'autre. Donc bazo poursuivre yo basoda. Musupe bazaka basoda, ya ba sorcier, ya bandoki. Bakolanda yo. Et ce qui peut bakangi yo. Ce qui ba bomi yo mona pe muta kufi. Tam su bakangi yo ba bomi yo te. Alors ce que l'autre ndoto ndenge wana concerne ko pesa il faut tanga psaume 35, psaume 68, psaume 38, psaume 35, psaume 68, psaume 38. On salango mais pendant 3 jours face na bitumbana ezali koyelo. Alors que Zwango à la légèreté, c'est sérieux. Donc on néglige d'autres côtés parce que c'est une histoire moko eleka ki na kin maman moko loti à 3 reprises na nuit moko bana na e ba kufi. Aloti ya liboso a surtout ki atali bana bazan. Ya mi balé le même songe et se répété. A surtout ki bana bazan. Ya mi satu aloti moto na ndaku bana nilo so bakufi a surtout ki azana ndoto elaki ndoto elaki 4 heures. Maman ko bimaki ateka kana zikida tikili bana bougie. Era tikili bana bougie abimia ke so babiloko tikili bana bougie ezuna mousse bana nyoso ziki akumko na lotaki yango. Wana eza langage ya Nzambe bi ya Satan. Non, wana peut eza langage ya Nzambe. Vous montrer que Nzambe a insisté. Tous les exemples pour peut-être comprendre que Ezaki pendant le langage en Nzambe de 4h à 6h, 2 heures de temps, de 4h à 6h, le même ndoto avec insistance. Maman ne soit Zaki Mayel. La première chose, elle devait se mettre en prière. Yami Balé, Malamwa Bimate. Il fallait tikala nanu pour observer nan. Mais malheureusement, il y a peu faute. Il y a toujours ignorance. Et donc, ce qui a joué qui bakou. Il y a Rolanda Bisso Negetozote ya lelo maman nambela bimakete. Donc c'était Dieu qui lui avait parlé dans peu de temps avec insistance. Malheureusement, il a Simbakete. Il y a na verset 16, autre tanga que Job 33 verset 16. Alors il leur donne 2 avertissements et il met les sceaux à instruction. Donc là, Oazaki ko répété wana, il mettait comme les sceaux. Au moins, l'être non soit et soit valeur n'a caché. Donc, qui consistait il fallait à la sensible au Saint-Esprit à comprendre que la chose est réelle. Malheureusement, à joie quitter, il y a comme les problèmes. Camarade moko yabisina a lotindo to bayibi ba téléphone na sac na. Très bien. Très bien, une question très pertinente. Téléphone d'abord, et ali moyen il y a communication. Il y a côté en communication là tout ça. Mais ce que ça chrétien, il faut y baquer téléphone et ça moko ya elembo, ya ko solo la nzambe vie de prière.
Donc, vie de prière, na yo est comme brisé. N'habitez Marina Soko se rappeler émission tout ça, kaya liboso na yo. Hein? Tango yo le baki l'expliquer, ndengini nzamba benga kanga et tout ça. Na ipsaka yo ni nzamba tika kanga na ndako moko, ndako wana lena ke ezaki loko l'hôpital. Bato ebele bazaki na libanda. Alors, tango akotinga na kati na kutaki téléphone. Alors baki na ngai ndengo banda ko yamba bato. Soki problème moko lekeli yo hein, benga ngai na téléphone ngana ko yamba. Téléphone, on est à téléphone, le communication entre Ngana Nzambe par de vie de prière. Donc, ce cas chrétien, en tout cas, à tellement à revoir vie de prière. Sinon, tu es déjà Kolembato et Kosia. Yami balé, moutou normal, na ensemble la kate, tangwa lotindenge wana, elingo loba nin, elingo loba, ba relation koufi. Ah, ba relation koufi. Naba mikoloko ya okomono yebana kina batu obi ozaki ko sa ba démarche au mona ekufi ezali sousouté. Donc ezam to tomoko très significatif. Donc même ça quand même na ewana ezaka ba. Très bien. Ah, ça quand même jani. Ese sika to tchaka mbongoti. Tango bungi siango, opportunité financière et bungi, opportunité financière. Ozo risque comme na sécheresse. Donc, c'est significatif. Il y a un kata bandoto. Ce qui toque, parti moko, il y a un tobi, tellement que mounene. Na kata bandoto, na zan parti moko pe na pesaka. Na kata bandoto, il faut retenir pe ba acteur. Bato baza na kata, hein. Ce que l'autre bandoto, il faut retenir na bato yozumo na kata. Ba camarade no, ba ningano, ba collègue de service, il faut y ba retenir ça. De deux. Tolobaki suna kamaba nakata makamaba ndoto il faut pe oye baka oske ko retenir biloko loti par exemple mai nzete loko yo lobi sac loko lobi téléphone c'est significatif biloko wana et sinon au moins lobi ndoto ba téléphone moyen de communication. Donc là il y a la facilité pour interpréter sac et ça place ba chakambongo et c'est facile. Donc nakata bandoto et zape malam ya koyeba Simba pe biloko ezaka yamisat. Il faut se rendre compte pe yesi ko jouer ndoto nandako yo lobili ndoto et ça très important peut-être comme ce que j'appelle ce mot envoûté et ça peut une signification. Voilà camarade nanga mobala lobe aloti azu sangala mwana mwasi ayebi pe mwana mwasi basangani pe normal mais ko la mukane zala kindoto asi senti okeye na mibali na ye asija ki. OK. Premièrement, ezali fait moko normal. Dans quel sens? Mobali nyonso mwana mbali nyonso kwa koli hein, soko akoli alinga lingate akolo telo komoko na butu ndenge wana a se retrouver ka poli. Donc ezaka ka ba fonctionnement ya corps. Ça c'est un. De deux. Ezapé que soit kotuna alula kaite. Vous comprenez? Alula ba misusu azoko ka mwasi te. Mona zuba penser bendi ba penser mais comme même yepe na ndenge wana. Donc dans la Bible le il faut ba penser na bino pesa la purifier par le sang de Jésus-Christ. Il y a mis ça et qu'on s'appelle phénomène mari de nuit, phénomène femme ou mari, femme et mari et femme de nuit. Alors il faut qu'on t'a là ba signe les années et pour toi il y a déjà phénomène il y a femme mari de nuit. Est-ce que et comme il continuel comme que ça la mingi de deux. Ceux qui ont déjà oyayebi ba partenaire ameka kotala sentiment ya ba partenaire physique na wana oya kutake wana ezaka ya bien au monde ba misusu kuto hein ako préférer bala nete on faut faire beaucoup d'attention na bala na ngate et lobelanga azana katola qui a donné sur le plan spirituel. Donc il faut faire beaucoup d'attention na lingi kolobate mais na kolobano na kenike pa basa na nzambe moko so na bi bon ba tout ba ebi mais je mettais ba zo sale la nzambe mais phénomène mari de nous za makasi ba lota et tant to prière qui moko akoya qui mais il faut yo kabilo ke bimena munoko na ye. Il faut faire beaucoup d'attention na bandoto wana.
Merci beaucoup. Faut faire beaucoup d'attention. Et l'homme aux prières stratégiques, il faut faire beaucoup d'attention. Bongo parce que ils ont vraiment bien été éco-sungoté. Émission et ça la plaisir na grand frère na moko chéri na binga ki race béni Germain qui quoi et c'est la plaisir na bakristo bazaka branché scotché grand frère na Gelor Kinsala et c'est la plaisir na bakinyo so balanda katamtam Congo TV et c'est la plaisir na yo oza branché scotché na kolanda non kaka boza pété boza la wana parce que to comme ko kende ko chuter mais to comme la place au bolilo sepela batu bazolo tabandoto après ko lota bandoto ba peut-être interprétation exacte na suka na ngo ba sala ni. OK, malheureusement c'est ça le problème que batu belé bazo bandoto tilelo bazo bandoto interprétation penza exacte. Je crois que opportunité on zamba pesibiso, nous sommes là pour eux, je crois que nasuka tokoki opesa ba numéro na biso bakoko en contact na biso pour na kosunga parce que nous avons contact na bato ebele na bamboka payele Europe États-Unis on va benga kapé et ce pays azali akobenga poto limbola to aider bango. Quelques significations ya ba leti ba mai oloti mai oloti mapa ozolia quelques éléments wana soko moniongo je peux ça baza na idée que sona moni mai c'est que ni kolobabo sona moni lipa c'est que ni kolobabo sona moni mutuka na moni nazolia na butu c'est que ni kolobabo. Moi quelques explications par rapport à terre biloko wana. OK, par exemple kolia na butu ezamabe kolia na butu ezamabe oza na feti moko boye ozolia ou okomona openezaka ya mabe ya sorcellerie okosutuka bope omona munoko ezoningana wana sokomoni bongo soit bazo tenter yo na initiation soit sokoti et yami bale okotala soko zo oliaka nini soko liaka kaka ndunda eza bien tanga una Daniel 1 eza bien ndunda eza signe ya kokomisa mutu akoma 10 fois supérieur. Alors soko zolota ngombe o benga mikaka musuni mika misu là c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie. Donc il faut que nous komona batu na nzambe ba aider yo ezali malam bon na mai toujours sokola na mai soit toujours mono zo sokola na mai soit toujours dinda na mai wana ezali alliance avec les esprits des eaux. Là c'est plus dangereux okoza mutumoko okoza kana ba perte d'argent soko salaka ba faire en tout cas ba faire l'un de haut et les bas, les hauts et les bas okobanda ka kobunda ndenge wana. Alors eza malam basunga yo na Naoum 2 soko ta Naoum 2 okusunga yo pour na ba prière wana pas mususu okoki kono na zamba uzana kati ya zamba se retrouve kaka kozana kati ya zamba eza mabe parce que yo moko kanisa na zamba nani akokomono na zamba okozwa contact nini eza oza isolé. Alors ce n'est pas bien ce que mutande wana soko ya mingi il faut basale ba prière ya délivrance ya kobimisaye na zamba. Donc zamba na kacho na prison 1 ezali vie à limitation vie à limitation 2 vie à esclavagisme ozako dépendre na bat okomona mutande wana asalaka mais mbongo na esalaka loko mokote asalaka mais se retrouve kanete à cause de salaire lelo mais lobi nango a se retrouver sous na banyongo et kolota ndoto na kacho na limitation okomona à un certain moment ba camarade ba ninga oyo edaki ozalaki na bango bako rejeter yo bako bosa na yo bako tika yo. Donc wana nde ezamabe balobi wana ezamabe. Donc le lot aux explications est belé. J'espère que les branchés bon sepeli bato nyonso bolingaka nena lobaki ka osana posa libanga osana posa batika au moins libanga ni bobaki jetez-moi la pierre. Nos numéros sont là, écrivez-nous sur WhatsApp pour jeter ba pierre parce que bato so balingaka monter ba boire ba pierre. Donc merci Nabino bozaki branché scotché presque toujours chuté to comme na suka émission na biso ya delo auto yambela ki bino l'homme de prière stratégique babenga kaye pasteur Crispin Toto yaza représentant les gars ya église ministère école de la foi pas to comme na suka émission na biso
soki tokoki koconclure topesa contact bato nyonso bazala mposa kocontacte yo numéro moko boye adresse mail bakokomela yo nyonso wana balanda au départ. Ok. Topesi nzambe merci na opportunité oyo nayebi que ceux qui besoin ezali bo manifester pour to continuer za chapitre et sunga bino et kozala susu négligent na bandoto te kozala lisusu négligente soko lotaka te kota na prière pour banda kolota toye ko comprendre que ndoto eza langage et na langage wana esengeli pe toyeba kodécoder pe ko comprendre yango toza wana pona bino biso toza ndenge Marina lobaki toza na kati ya ministère école de la foi toza na Kinshasa na RDC mais topanzani bisika ebele par hasard pe tamsuso landanga na radio Pain de Vie et Pain du Soir na France na pesa pe ba émission kuna pour ozwa biso toza na Yangambi 145 na Kinshasa na Ngiringiri Yangambi 145 côté ya boulangerie Mama Poto ba numéro ya contact plus 243 81 24 74 041 plus 243 81 24 74 041 plus 243 85 32 35 698 plus 243 81 24 74 41 041 Nayambaka chaque mercredi, chaque jeudi de 17h et pardon, de 9h à 15h sur Yangambi 145. Sur Yangambi 145, na commune Yangiri. Nzambe nangai apambola pe afungola bino. Nzamba pambola pe afungola émission esali plaisir et pas à Guilain Loko, émission esali plaisir et pas à Rachidi Bouanga, esali plaisir et pas à Vincent Gomez na binga ko l'homme fidèle, émission esali plaisir na bakino so groupe nanga 100% tendresse, il y a amour vrai, bakino so bozara branché scotché, esali plaisir na race béni Germain qui quoi kana mama na bana nyonso, joyeux anniversaire na le connexion ça qui anniversaire et belé esali plaisir na César et c'est le plaisir na des Chris, c'est le plaisir na Hervé, c'est le plaisir na yo Ozaki branché tarakabuza tellement belle la liste est longue tarasoba d'autant awa merci na simaya caméra to zalaki na Franck Mbongi balobi Franck Mbongi nde merci na bino o bozaki toujours branché bozalaka wana branché ce côté ko nda bisna bo sanité ko pesa Momi Otavi Mote Beles Kazali babi mwana mwasi na kati ya bana mibale sali elenge pesa zuwa te wa ko boya boy na ekaka po ezaka ye na pesi merci na bana nyonso ya école de la foi au besoin d'asso de partout à partir à monde entier donc bozala zala wana ba prière stratégique yango ezosa biso ba oyo to telema ngi to lo barape boye okombe place moko mwa ba bitumba pe obundi pe olongi merci vraiment na c'est plus la million so bozaki branché bozala ka ona boza parati vous à la carrière. Surtout, restez toujours branchés sur cette chaîne. Nos numéros de contact, les awana, nous contactez, nous appelez-nous sur ces numéros-là. O ezaka kafishone na minene wana. WhatsApp to koyamba, imo tozali, o Viber tozali ba, nini nyonso tozali, yo benga kaka romona ke ozala. Jamais de si merci vous akebele, kolanda biso. Merci, au revoir. Ciao.